naye kotatola bonene ya Nzambe ya Cité Bethel ya Moïse Mbie na oyo asali mpona libota na nga na oyo aza kokoba kosala mpona libota na nga. Vraiment eloko oyo nga naye kotatola mpona lelo eza mpona likambo ya mwana ya leki na nga. Bazalaki na bunya baye awa nazalaki kolela mwana abotamaki après une année mwana azwaki malade o balobaka rat epimisaki mwana libumu bazokende naye na bahôpital ya minene bazosoigne mwana na ndenge nyonso me ngai koto oyo naza kaka ya kosambela ya mosika nazoloba kaka Nzambe apusa mwana akoma pembeni na nga mpe Nzambe aye kosala baye awa na nini na Kinshasa lelo ezali 3 semaines. Vraiment mokolo bayaki mwana azalaki obimisa penza bakrashe azolala azobenda pema lokola neti mwana azokende na kokata pema. Vraiment nga naye kotelema butungu mibana na lalaki te nazosambela na kolandana na basenyema tozwaka awa ndenge mosali ya Nzambe azopesa biso na ndenge ya kondima na ntango ozosambela ifo ozala na foi yango na bandi osambela mokolo wana tolali lobi yango mwana lalaki changement ezalaki nazokoba kaka na prière dimanche na bemi mama na ye awa na église na ye koyoka enseignement pasteur apesaki ya don auction na présence ya Nzambe tango apesi enseignement wana na moni eloko oyo il faut ezala na kati na biso tokoki kondima il faut pe to ezala na misala tokoki kondima kaka te evanda kaka na kiti te esala misala na mabota na biso yango esali mosala na bota na ngai ndenge mwana azalaki alibumu wana esili nini ekoka pola ngai na bolingo na yo Yesu mameki butu na moi esimbi nango te nalandaki nzela ya bomoi Yesu yango naye kotatola bonene ya Nzambe mpe mama na ye asalaki action de grâce mokolo wana mpe ezalaki mbala liboso mpe kokoma na ye awa yango wana naza kosenga pe na bandeko bandimi tokangama na Nzambe oyo enseignement tozozwa eza enseignement moko penza ezosala misala ezosala penza na kati ya bomoi na biso tango tozotia yango na misala basanza bamvula eleka nazelaki yango neti abaku lelo nalamuki na tongo mpona lobano merci